sali makamyo so kitoko. Na business, baby. Ah, solo. Na business, na Air France. Ah ouais. Billet kuno ya ba combien après? Kobeta sikoyo na ebité. Ba ediki ba 6000 on dirait. Na business class. Ba voisin ezali banani? Mama kufi. Ah. Te mama kufa sala ba jene na mama te liwa lisusu. Ata yo monko te mama kufi. Yozo confirmer ngo. Te il faut mama kufa. Ah. Il faut mama kufa. Te mama kufi po na kondima te. Grâce mbisa mukolo. Grâce mbisa. Na ebiso mutu to ebani bien. Ye moko kamwa. Ye moko kamwa pona to sola makambo te na réseau to beta na bakara. Likambo ekomeli ndeko na mwasi Maria Tumba na mama na ye. Ebite oporter conseil nini tozo talara lo wa munyo so tala. Omoni papa mige ezaki te parce que na teki nga na kenda braza na komi lelo lobi na teki $12,000. Wow. $12,000. OK. Po eza pe na bato balobe na réseau okomona kutu mobile yango kota vandaka te bokosuka kaka kuna ye kaka ayeka akazongi mais mobile na ngai naza mobile un homme avec âge natika nga na kopesa tan kutu te ke o na milembisa na mibongisa air nyonso libumu na nga et puis bafese naza pena na bafese osepela osanaka moke liboso ya totosola pape mosueur eza po mosueur olela oza deuxième partie émission na biso Maniclette osimba kisi bando botama biso leo na kisasa pa mige to pesi basi misu ba force OK omoni stabilité ya vie etambola na stabilité morciale soko oza na stabilité ya amour oza na stabilité ya vie barrière fo ezala limite fo ezala bapeselanga mbongo te balatanga voile te je suis engagé nde naza boye naza engagé naza mpenza engagé mama biso ayebi papa biso ayebi ezoyoka balabala te donc ntango omonanga monaka balatanga voile comme ça bage alliance ntango toyaki Petro Congo vie ezalaki lisu nde ezalaki avante mama biso akomai koteka na Koweït seka bimi tongo kozonga pokwa sekiso cliente nanga mo bejour mosusu ayebisinga lobi madame Niclette papa asimbi kabo ayoki mosuni sa akufeli te wana ekomi problème na ye surtout ozwa problème na nzambe Maniclette okenda kosala nini na clip ya Fabrica ozaka danseuse pamige fauteuil maman Karine Mokonzi ape modèle pana Karine Mokonzi na baron Solo la vérité chante enfant toute la foule suit son essor la vérité en écho résonne avec Miguel Niemba tout se donne. Après avoir enflammé la scène musicale de Paris avec un concert légendaire, Héritier Wata revient pour un show encore plus grandiose. Le 24 mai 2025. Vibrez au rythme de la rumba congolaise comme jamais auparavant. Une seule date, un seul lieu. Héritier Wata au Dôme de Paris. Des hits incontournables, une ambiance électrique et une connexion unique avec son public. Le 24 mai 2025, rendez-vous au mythique Dôme de Paris, Palais des Sports. Vibrez au rythme de la rumba congolaise comme jamais auparavant. Une seule date, un seul lieu. Héritier Wata au Dôme de Paris.
le 24 mai 2025. Les places sont limitées. Réservez maintenant. Bienvenue dans votre émission Fauteuil jaune, fidèle internaute. Bonjour, bonsoir. Merci pour la confiance, la constance. Vous êtes belé. Botala biso na temps réel na Kinshasa, botala biso pesi bino mbote, botala biso na Lubumbashi, botala biso na Goma, botala biso na Bandundu, botala biso na Mwanda, botala biso na Matadi, na Congo central, bana Congo central. Na pesi bino mbote, botala biso na Congo mobimba na Mbandaka balanda biso, to pesi ba de ko to balanda biso mbote na Mbandaka et puis na Angola na Luanda précisément, to pesi bino mbote, bandeko botala biso na Kabinda pe, to pesi bino mbote na Wambo, na Lunda, na Lukapa, mboka ya papi matalata la matos miroir d'Angola, bana Lukapa, mbote yango na Brazzaville bolanda biso, to pesi bino mbote na Poto botala biso na Ponton, to pesi bino mbote ba Congolais nyonso botala biso na Afrique du Sud, to le labino ya fort, to le labino ya fort, to le labino ya fort, tout le monde a retour pe ba soutien bosala rapport na biso surtout pour na concept so il est l'autre télémboy eza grâce na bino bato botala rabiso eza grâce na bino bato bo partager rabiso eza grâce na bino bato bo pesa biso miso pe confiance to ko décevoir bino au grand jamais tozana pour nous servir bino na temps réel ko informer bino banani ba na poto ko informer bino banani ba kobeta na poto ko informer bino banani maramozo simba na temps réel toza awa na fauteuil jaune et ça bino na société ozana entreprise na ozana album ozana single ko c'était contacter biso pour la promotion to ko informer na bato batala biso ke mona mboka restaurant bar salon de coiffure nini za yaye donc contacter biso n'hésitez pour ça na EP ozana album ozana concert na France, to na Congo, to na Angola, to na Afrique du Sud, na Brazza, partout. Ko hésiter contacter biso tout le bilaba événement na c'est important. To zana liboke ya Thierry Migler. Souka na épée et zobima kala mingité awa dans quelques jours liboke. Vous adore épée ya liboke ya Thierry Migler. Ba featuring à makasi za na kati maestro Fabregas a Chevois et Déplique Pombape a Chevois. Donc liboke et zobima tenez-vous prêt avec des bouquets. Tout ça, les padres Ferregoula, Geste de Nuance, les 7 juin. Bandegono va jouer à place, Thébo à place. S'il vous plaît, tout le monde à Bruxelles avec un rendez-vous avec le padre. Les 7 juin, na ING Arena. Vous êtes belé, vous jouez à place, Tamino, Tokuta Nawana, et vous avez des dégâts, Naibsbino, vous avez rendu le climat, mais vous avez annoncé. Tu éviter ce bail, bah, un bras cassé, ce bail, un t-shirt, mais rendez-vous est le 7 juin avec les padres Montoyambo, Ferregola, na Bruxelles, Arena. Ceux qui n'ont pas billets, c'est les moments, sont pas billets, s'il vous plaît. La Pulga héritier Watanabe, Cosa Nostra Motona Tembe, le 24 mai, na Don de Paris. La Seigneur Bandikotou, Atala Rabiso, et surtout ceux qui n'ont pas billets, s'il vous plaît, vous avez déjà billets na yo. Pour nous avoir sa Fox dans la Pulga, Cosa Nostra. On a un concert le 24 mai avec la team au grand complet dans de Paris. Vous aurez déjà place pour la latte avec la Pulga, Cosa Nostra. Musique au rendez-vous, obligé. Tous un match amical avec Nono Fuji. C'est un album mais très bien. Bandicole va chance à s'il vous plaît, pour qu'il y ait un match amical avec Nono Fuji. Sous un album artiste a yembi danger a yembi banzimba kitoko boza ta on consommer match ezana amical avec Nono Fuji. Papa Henri Papa Moulaja, rendez-vous le 11 mai dans le Casino de Paris. Bandeko no bajiba place s'il vous plaît bozo à place to kota na biso nyonso na Casino de Paris avec l'homme de Dieu Henri Papa Moulaja. Les appels jour anniversaire na le 11 mai bozo à place to kota na voilà. Vraiment plaisir. Didier Lacoste le 12 avril. Il faudrait moto ba chéri. Le 12 avril na Paris, na théâtre gymnastique Maribel, na Tapanama. Ba Parisien bazo ba place. Ba place c'est comme aussi là. Ba ndeko no bazo ba place té, bozo ba place, boyo yoka musique avec Didier Lacoste. Boyo yoka musique, boyo mona ba chéri banzele et puis boyo kutana il faudrait moto abengi na moto ya ma chérie Didier Lacoste na théâtre gymnastique Maribel le 12 avril. Rosanga sega za la raté ba place tikali show mingité bo wele la billet aussi la kala mingité avec Voma Didier Lacoste. Merci la mandeko tout ala ndibiso
Merci Nabana mon entier. C'est toujours moi, votre humble serviteur, Migeni, me glisse au milieu du village. Merci pour la confiance, merci pour la considération. Voilà. Bonjour, maman Niclette. Bonjour, papa Miguel. Bonne santé. Oui, ça va, Dieu fait grâce, ça va. Baliboso na Paris. Oui, Baliboso. Très précieux année. Moni Paris, moni France. Eh. Non, mon ara pembe. Pembe, c'est-à-dire? Non, mon ara partout, les ara kitoko. Ah, Na ok. habité ba place mso na kete, mais partout les ara kitoko. Depuis na qui non courant kete, yote. Mais na Dubaï et na Chine, la différence c'est année ni qui na ba Dubaï qui na ba Chine na Paris. Dubaï et appena ba eza pe na ba eza na bien nango, eza kitoko nango na miso mona. Mais par rapport à Paris, pe na moni pe Paris ça va, Paris kitoko lisusu, voilà. Est-ce que ba parisien ba mbio bien bato balanda ko na musika, bato ba mbio na musika ba mbio na banzelo zo kutana ba congolais pression na bango ezande tinini so ba moni. Ndeti lobi papa Lulu alobe na ngai totambwa na métro. Mais na biso c'était terrible. Ya so na gare biso tolinga to papa Lulu acha carte to somba ticket. Madame, papa Lulu ne fait pas ça. Sombeli biso ticket. Bato na ba bis, madame Niclette c'est vous. Donc Paris penza bato baza gentil baza bien. À part ça, téléphone nange ko passe. Kasi na peso téléphone nango tali ba message. Bato bazo benga penza. Bato ba benga. Mais balo benga ngake na poto bato bakima bato. So ye o me. Ba benga nga. Ah bato bayamba bato ya pe na bato bakima bato. Ils ont encore poto te bamboka nyonso so mutana en fait azana au près ya mbote sorti libanda peut-être côté financièrement pour soit mon être place à rolala encore dévier yo c'est logique mais ala non la poto te bato beli na Paris bayamba bato pe belé bakima bato on est logiquement surtout mbio Baliboso na rolinga vraiment tout ça la parcours na yo parce que lelo neto ya mbio ngana za fier ya royambao voilà influenceuse congolaise femme battante oza tu qui na Congo visa pas même bino vous belé vous savez fort ya ko bima na Congo type ko ya bo ko za visa ko zonga ko sala ba activité ba faire c'est important ba tu belo amona ngone quoi miracle imaginez ba tchabyo na liste ba fio balia kaka ba tchabyo na liste ba fio ba genda Dubaï ko bima na ba mboa tout ça ils ara parce que survie tu bi na vie ceux qui réussir les ara moi passe et on a tout ça nos parcours lelo tu ba obotami na famille nini déjà obotami pe combien obotami pe wapi Biso nga abotami na Kauka na université. OK. Na Veni Longo. Toza 4 nga naza mwa liboso na sima na nga naza baleki misato. OK. Voilà, tozaki 5 mapasa mibale moko kufa totikala 4 nga ya liboso. Famille papa azali ko sala nini, maman ondo sala nini, famille zani, famille nini. Papa na biso aza ingénieur. Aza ingénieur, maman na ngai aza mama pasteur. Aza mama pasteur malgré siko ma papa zo vivre à côté mususu, maman na ngai aza na Angola, na pesi ba mama Angola mbote, batangola mbote. Donc voilà. Ouais, comment famille zani? Bungu. Ah bungu. Bozo ba te koloni. Toza batabandundu. Ah batabandundu, ngape na mutabandundu. Père. Muyanzi. Muyanzi ah ibwe. Bien tungolo na tingempi. Tinga na ibisko lobango. Yo lobango. Très bien. Ah bon, ah c'est bien. Ah oza kino zo lobango ngamboka c'est bien. Oui, parce que j'ai grandi avec ma grand-mère, na kolena kokona ngai. Kolina ye maga ototika biso. Donc ye abando lubisa biso ngomi. Voilà. Donc na parcours na yo banjo lukambongo na agni déjà. En tout cas nga na banjo lukambongo kala. Na banjo lukambongo kala. Nazaki déjà na ba salon na ba Petro Congo kala. Après na fongoli salon na Mwanda. Après na yeso na salon Kin. Donc na banjo lukambongo bandaka. Na Petro Congo zai na nini? Côté nini pe? Ponga pe na mona Petro Congo. OK. Biso moi parcours exemple lai tant olongwaki nini Kauka. Tukende Petro Congo parce que tozali na lupango na Petro Congo. Na koli pe na Petro Congo. Na velini. Na Nzazi. Ah ouais Nzazi. Na Nzazi ne bandela clôture à sep. Na pesi ba na Nzazi mbote. Na lupango ezaka dépôt makala. Non, comme à dépôt makala, te dépôt makala eza kota bima.
côté église abima biso toza likolo so aussi sika clôture à sep opusani mwa liboso so si sika côté balembonge ouais côté école wana je vois école à sebezo sebeko ba plus tu vois les na makala vini makala école nani ozala apostilaka ouais je vois nga za na fina donc côté sep na boto mina vini lukaya non na boto mina vini makala na kolo ndamu na vini lukaya après na ki fina na kolo ndeko na ngai yo kota wenze ne grandi na Petro Congo. Ok donc toi boye Petro Congo nde bandi kosala ba activité au sali salon bado lukamon et ça na ba raison ni pour ça que lukamon a valage zaina ba âge ni déjà tango toyaki Petro Congo vie ezalaki lisunde ezalaki avante mama biso akoma koteka na Koweït seka bimi tongo kozonga pokwa après mbala moko nga nakoma kokanga suki ka pamba kabo nakanga basuki après na yo osalela yango ntango natangini après kotanga na ye kokota siko gali na ye kosala nanga formation après nde natie mosala nanga valeur donc okanga suki wana après nde ekomotive nasala esthétique osala esthétique et baraison epousa ki oluka mbongo ezalaki divorce ya baparent vie eza esunde ezalaki te nde ozobisa biso ezalaki baraison nini pene motivaki yo keluka mbongo na bande kolinga mpe ka mbongo nandolinga nandoloba na vie ifo nazala mwasi mo boye nakodépendre na mutu me nga mo mpe ifo nazala nango eza likambo naloba ati lelo nde nakoli boye bakopesa nga me ya saki nange eleki Voilà. Bon, après Petro Congo, au long Petro Congo, parcours, on a eu après salon Petro Congo, au long continuer dans le business à salon. Oui, après Petro Congo, na kendaki Mwanda, nazaki na mwa parcours, na balaki, après libala esimbité, na zongi, na telemeka na faire. En tout cas, na salaire solo msuti. Mbala mo na demaraki na lemba bayebi, na dé na salon na veni lufuku na kwer. Donc banda na démarra ti le na zonga simate. Bando démarra ti le zonga simate kana musala ya maboko ya salon. Oui. Dans le lot ngo biso bandi ko belé basi bana bazapi na don ya suki ya okanga suki ya nini ba ko progresser vie na bango pe plus vite rapide de pour progresser kana musala okanga suki. Oui. Kanga suki et puis ko sangisa ko na côté le makana musala mon côté faut ko mélanger ba activité. Ndetinga pour le moment naza ba activité belé naza so koti na kata salon au moins na ka salon mais naza na te ventre plat naza na produit pour na augmentation pour les fesses naza na biloko mo belé ba article les produits à vergeture nyonso ceux qui souke coticité produits à vergeture et coticité ceux qui perruque et coticité te ventre plat et coticité donc au sangisaka kotika na eloko mo côté pour toucher en fait. Voilà. Mais business nini oyo et matisio to mutuni na matisio o la reconnaissant que ndo vandi boye ena mutu moko ya kocha port na business na yo. Ezaki nani bien ezaleka économie na yo nde mutu komisha ba chose. Nga papa mingi na bande ko sala musala mais nazaki pena na base ya tekefuna za na kaye. On a photo de la vérité. Na bande ko sala musala. Non, il y a pas maman nandaku, il faut kozana kaye. Il faut komaka, il faut kota la kokoti si boye côté kana lo yengete parce que biso to ça ba commerce mais commerce mingi ça qui c'est na 5000 ane koki. C'est na 10 000 koki. Maintenant on a kutani na partenaire on a siko to benga papa Loulou batinyo so benga papa Loulou. Donc ayako baksa un plus malgré tout ça na kana 2 ans en relation. Mais na moni makambo changer lisusu en fait pombo on azaki nango mais mayele ya multiplication peut-être que na multipliaka ezaki penza te que il faut na komaka il faut na kotisi boye il faut na sali boye bi ke biso pe de travailler pe na ba famille la petite sœur nanga baza ba petit frère bazali c'est yaya pozo ki pete ba ko bando ozwazwa mais ozomona ke lokwa famille pe toza pe na moi ordre baleki basunginga mobali pa ya sunginga Voilà. Papa Loulou beaucoup traîné na occasion. Tokutani nazaki pe na mobalité. Nazaki na mobalité. Na vande penda nazaki na ba 3 mois mo nazaki na mobalité. Nabaki na sana makambo susu. Après mba mo papa Loulou abimeli ngai. Mais zaki pe passe.
Après tokomi ko étudier na kama na nga Deborah Ponda. Deborah pa bandi olandele nga pe nazo landela e. Après to tche stabilité. Mais ça qui facilité. Bon, ezaki facilité. Yo oza ki na kombo, j'espère bien que papa Lulu a mon encore déjà avant ayeba yo déjà va yo yeba. Bobanga te mutu mo jouer na vie na au Congolais en plus comme kutoyo et pression de les déjà ni tom bon mo bala jouer vers yo oza mutu kombo oza influenceuse mutu kombo ya vers yo. Bobanga na bokanisa na déjà na première fois so mutu zo déranger ndeti yo za mo balité bon. To bangaka. C'est mutu abia banga ta kosi. To bangaka. Parce que surtout ndeti ngabwe na bunda vie na nga kitoko. Donc il faut na banane ngo ona ngina kotisa. Donc to bangaka penza. To bangaka. Mais début na ya yaki mabe. Ayaki mabe. Aola kisanga ke o nga na zana ngo imagine toi tokuta nga na futela ndako. Malongo linga mbala mbona ndako dazaki ameminga na ndako msusu. Prix ya ndako échanger, yemuka bandi o futango. Donc ayaki na moi vitesse mo boye kwa changa kana mutu ke alongola nga na mba msusu ke ayena. Oui, ba doute, oui parce que nga pina zaki na obanga. Mais début na biso déjà zaki bien. Début na biso zaki bien. Voilà. Début biso pe basi le quoi se boma e mo biso. Otali ko bi mo bala on paza mo makamba bien na chaka mayele. Voilà, ndeto demarati lelo. Bolinga na TikTok? Non, tolinga na TikTok. On t'a présenté quoi? Yenda banda komona nga asola na ser na ye ayebisi oui azala mwa malamu mwana ngo pa bundane vi na ye soko kosola na ye bosololi mais azo affronter nga te ayaka pe kin omona nga nde na travailler na salon na wuleri liboso côté mosusu aotala ngai donc voilà. Obanga ete mibala poto ba biza trop na basi ya Kisasa et puis une réputation pe kenda mibala poto bele baza ba aventurier bayaka na kina ju ba fille asaka na ba fille et puis azongi bazaka na basi na bango na poto awa mabala ekufaka après zongaka bakosaka ba fille kini trop yo zaki na obanga pona wana te nabangaki kobanga pende ezalaki se na bina banga ete na lita te quand même nabangaki mais ye moka mutu asalaki na banga lisu te parce que kobanga ekoza kati na nga mais ya longo lingango ye moka mutu asalaki na banga lisu te. OK. Lelo bona ba projet ni na papa Lulu. Le ba projet na nga ba yiba ngango. Non ba projet ba lo ba ngo te surtout ndenza mba osela nga mambo ebele boy. Yo mona nga ndina vandi bo mona nga mba msusu nzamba osala te mais nga mona yebi ba bien fait. Naza na makamba inde naza boy. Difficulté za nini moi si aza influenceuse risque na bino ezaka bo risque na nini biso premièrement yango tolinga se toza en relation zalaka na respect na nga tant na bazana na respect na nga na otala sumbongo na nga te po yo mopoza mbongo na yo okokwisa nga to sangelo te mais moi respect wana ya na yo kaka te na monaka te po nde toza boye ovandaka batindeli capture ya papa Lulu en conversation na fille mosusu pe bakovanda pe boye bafilme basali snap na kati ya voiture siko biso lokola toleka da baniveau ya kosenga ya boye tokomika na besoin ya considération na respect donc respect mo boye ka wana motongo na ye na papa Lulu donc papa Lulu pe fatianga Niclette bungu na ye wa respect wana kaka et l'orbe influenceuse bobangaka c'est pour cela bon parce que différence eza mingi na ba fille belé pe ya ba chroniqueuse ba masque mibali na bango mais yoza parmi basi o asima pour présenter bato batala rayo mobali na ngai ezaka pour na raison ya quoi cha mobali na ba réseau déjà il faut qu'on a cha mobali na réseau parce que au moni stabilité ya vie etambola na stabilité amorciale soko oza na stabilité ya amour oza na stabilité ya vie biloko kaka mibale toluka yango wana
parce que nde naza boye papa mige ata olulinga nde na bilamba boye soki olobi na ngai olingi nga na ye omona nga na papa lulu seke ezaka po tosala na baventure. Ok. Ezaka po na ndimi te ke yo moko nde oza conscient omona nga na otya mutu mo boye papa lulu ata oza ex soki obengi nga seke oza aventurier. Ok, premièrement, ils ont pour la sécurité normale. Ils ont pour la sécurité na ngai parce que barrière fait la limite fait ça là. Ba pese la ngambongo te. Bala tanga voile te, je suis engagé. Dès nazabwe, naza engagé. Naza penda engagé maman biso yebi papa biso yebi ezeloka bala te. Donc tant on mona ka bala tanga voile. Comme ça bague alliance. Ok. Voilà. Bafi na batu o bafinga kayo na ba réseau. Tant on va dans autant ba commentaire, ba autre na ba miniature, ba zo dîner yo, ba aussi longtemps éviter ezaraba ba mbandana yo, ezaraba bato yo pour sala mabe, ezaraba bato pour kotaka ba vie na bango to yo conséquent ezara nini déjà pourquoi bafinga kayo. Bah, je mets comment tu même ba chroniqueur muto vanda babando finga niclette ba tuna ba miniature ils pour ba raison ni niclette ba tout nyonso ba critiquer nga na réseaux sociaux ba pesa nga force et puis misusu ba lobelanga na ndenga mabete ba lobelanga na ndenga mabete ba loba ba seki na bango eleki na ngo donc ngape ngai mafinga réseaux sociaux na zongo lo mafinga ba chauffeur na ba receveur donc c'est ka fingio esilika wana donc nga miniature eza force na nga c'est bozo tchanga na miniature Facebook etchenga Instagram bochanga te poani faut Instagram pe tchanga na za besoin Instagram pe comme tchanga ba tchanga na Facebook ba tchanga na TikTok ba tchenga partout on se reprocher na nini ne ba finga ko bon nga non se reprocher tane lotin parce que pas mi gozo mona nga na ye mission na cheka gloss soki oka ya ona voyager na ona ye nango naza nelo na bakisi ate yo sala batu mabete zona ba compte rendre na batu te nazat mutu oyo aza parfaite na vie azate mais nde naza boye na biso ki natambolaka bien moko na vie naza sincère avec nga moko na mokili en tout cas batu wana ba témoignage na se babina kisasa ba tcha micro balade batu wana ba témoignage na naza jalouse te nde naza boye parcours na ngai naza ale passer na nga oui mais mutu alobake o na tchaka trouble nde na vandi boye na papa lulu ale na otcha isu trouble na benga mobali na ye bien boye ate tete nazo se reprocher na lote ba msusu passer ya mobali na nga pe ba msusu ko beta ngai pe te bando fingo avant ya on dirait ngala de la bino ngata la yo natala bino nyonso pona tanga bakoma banya mais ba mafinga msusu na zwa pe mona pe ekende lokwa ba olobela ba okota lokwa na moi relation nyonso esanga na kati wana po remarka ngo bitumbe yaka bongo nyonso ezosangana baku ezouta boye nyonso ezosangana bitumba yoka soko bimisa nde na bimisa mobali boye tovandi moi elo mo be ya commentaire mo ya profil ka ya vide ekoti mpe boye etikeli nga mo eloko femme battante pourquoi bien ko femme battante biso leo na kisasa pa amige topesi basi misu ba force ok biso topesi basi misu ba force kolakisa bango ke il faut pas kaka ozelaka papa il faut pas kaka oza na mobala ministre forcément pour gagner vie parce que eza basi misu mibali na bango bapesa bango bambongo ba 100 000 ke esa conteneur ayeka pe bwakwei 100 000 emonani te mais biso baoyo boyebi daya basalaire ya mibali na biso poto mais multiplication fa nombre bovivre ka wana donc eza mwasi mosusu aza na ndako se batikeli ye 10 000 il faut pas lia 10 000 nyonso wana batikeli yo $20 kolia $20 te elakisa papa oyo tolambi ka yango oyo mais ozo épargner il faut mwasi soki okoka koteka mbamo te banda ata kodefisa
okongoli mbongo na fin semaine biso à l'époque na bando mona nga na luka mbongo na façon mususu me bakama na nga ba defisa ba bouda c'est beau à l'époque a defisi bouda vendredi aux mbongo lundi c'est que pesa ki opa amiga ya couture to ça trouble il faut pesa ka ba 400 francs na ba 200 francs bongo lelo ku na 21e siècle mboka e to développer na biso ba kambu boy donc c'est ça facile vie eza facile otekela bato apa kokanga suki obisi biso otekela bato ba biloko esala ki ba fi baya ba fesse otekela bato ba ceinture pour ba mbumbu na bango tout ba non ba ceinture osana ba preuve ni oyo moko avant sumo ba produit wana omona ki moto lata sentir libumu ne pesili déjà nga moko na kotekela mutelo côté jamais na mekate. OK. Jamais. Attends, il y a un produit mon a marché, il faut nga mon a mekamo. Déjà, ngai na bota. Moi na nga kokisa 14 ans. Ma Brenda. Mais li bumu na nga se na telemi a olula. Na tika nga na ko pesa tanku tuteke o na mi lembisa, na mi bomsa hernios. Li bumu na nga et puis ba fesse na zapina na ba fesse au sepela. Mais la fesse nous a robota mais c'est comme si hein. La fesse nanga. Yo bakisi. Nazaki na forme ezalaki nango. Mais o eza lelo te tika. Lelo te. Tika. Ka ba produit na wana nde muto comme si ba fesse nominé. Esala kamakasi. Ngana ke Lubumbashi ba mama Lubumbashi ba yebi, Braza ba yebi, Point Noir yebi, awa na Paris ba yebi. Naza ba client nanga. Conséquence c'est ni pour na moto zo ça va yo va faire ça on va ça ne tu va tonga bien les a produit ni déjà ni a produit et ça la bien na habité il y a pas produit naturel ba produit naturel ça ma futa ils a pommade ils a massé il y a pas produit naturel non na bono massé moto ye moko ka ye moko au mi massé et je mine to ça ngo ya sorte belé moi na tanga ba forme nyonso a exact to ça ba forme belé mais fesse indépendant ya Fesse ya. Fesse ko ya. Fesse penda sans doute. Yo mo pendo sa. Ngata muto obala. Aluki nga va une semaine. Atoro koma lokwa nini mutu sende ninte. Mais yo mo mona kende ngo zala ki nande okomi. Yande monte. Ba fesse baksa nini nzoto mwasi. Ba fesse. Avantage nango eza nini nzoto mutu ya mwana mwasi. Famille gena ki lelo oh. Maman anda kuba yo silika po bato nyonso pe te baza ba fesse to tika na biso ka te ba ko nga pe ba kuma nango bon intérêt nango ezala ni ndeti to ba mutalinga bala mais ayo vimbisa sous ba fesse mobali ça c'est pelé na isa lula ki jour à mariage asa isi ba fesse na jour ba te pour na décoration nini omoni fesse poitrine taille ka ya mwasi izo dépendre na mutunda alinga mi décorer mwende na vanja soin ta kicho na vanja soin yo moko soin olingi na place na yo olingi poza soin donc mutu ye moko sa lingi alobi na dépenser pour nga a dépenser c'est pas ba moyen yo zwa ba fesse eze belé mutu msupe ka na sport mutu msupe ka na produire ba fesse biso to pesa mutu produire ba fesse to yebisa e asala pe na sport OK pour tant ozwa produire ba fesse osa na sport et puis ça peut résultat bien voilà. Ba fesse ko bo mo pe di bala moi je suis à Zangya mais ça dépend ndeti nga mobali nanga mtu mtaza bagu ne ba mibali msufi balinga na ba feste mibali msufi balinga batolo mibali msufi balinga ndeti nga nazada na ange nga na kotika koza ba feste jamais non za nango ka so ba kilo tekela ba produit ba fesse retour ni ba ebisa ko ba témoignage ni ba ebisa kayo ke mama wiki mobali mikolo akangami bilo ni ba ebisa ko par rapport à retour à ba produit tekeli ba ba fesse non c'est qui so client na mo bejo so ebisinga lobi madame Niclette papa simbika bo yoki musuni Nebi na bi musuni nde la kisini bi papa yimuka okotanga doute parce que la plupart ba maman c'est ba produit ba lingate ba papa ba yeba ah ouais ko bino boza compliqué mona y a pas d'inconvénient y a pas de nini biso moto yebi que inconvénient zati mais papa obanga kaka mais au mona mutasala madame Niclette pardon nebiso papa
papa komi kaka kolinga kaka mwa na ndenge aboye na ndenge aboye likambo eza bon après nga par rapport à ba produit na tunio ba mafuta ba pommade oui je peux valider par rapport à ça mais nazaka contre na bato bakenda otu batonga mpona bafese vraiment bandeko na biso basi oyo basala yango bolimbisanga bainconvénient nango tellement totala yango surtout nga avai na angola baangolaise bakomisaka nde mabeti donc eye pena boye ah non ekomaki bizarre et so otie nao na mesure bien ça et puis ekomaki na baretout omona moto ete pasuka kote na yo tellement eza produit oui non yomona otru bainconvénient nango eza nini ezala eloko ote kobebisa banzoto bamama na biso to ya basi tokobala moi lelo bino basi nde balobaka soki ozogere mwasi eloko ozogere nation boza okobala mwasi lelo ozopekisa likambo soki abe asala kosala neka oza na choix te mais nakoninga te na perde mwasi tanga mpo asomaki produit mpa na yo ozomona mpona kitoko ni akufi ava lage nayebi te bonne chance na mosala na business na yo nzambe asunga yo sikoyo ndenge nayeba business nini pena natunaki yango na début mais ndiri na orépondre yango na oconvaincre yanga te eloko nini epesaki yo mbongo ebele ya liboso na baaffaire osalaka eloko mpenza epesi nga mbongo na vie eza produit ya bafese ah ouais eza produit ya bafese ah ouais c'était terrible au début hein. ah ouais ezalaki te parce que nateki nga nakenda braza nakomi lelo lobi nateki $12,000 wow $12,000 valise plein ya bambongo na bango nake change bapesi nga 12,000 wow lubumbashi se nake nazongi mbongo moke nateka bato lubumbashi bolimbisanga po bato mpe bazebeye mpe bateka baproduit mais toa na chance moko te donc lubumbashi mpena nakota na bimi boye mbongo non loba bamontagne loba bachiffre nateka bachiffre kuna lubumbashi bakombe bima lubumbashi surtout se na bandi kolwezi naye lubumbashi mbongo moke mpe ba 12,000 ah ouais donc natekaka mpenza ah ouais nateka ah ouais idée ono eutaki wapi makanisi ono osala produit mpona bafesi eutaki wapi yo moto osala produit to osombaka yango mpo bachinois to oza na place oyo osombaka ngai avant batiktok wana ntango nakoti tiktok sika nasala voyage moko ya benin ok nasala voyage moko ya benin nasalaka 6 jours na benin ntango nakomi na benin bilo nakende nasomba nakutaki yango te na bapropose nga baproduit nabinga mo mpe nakomeka ngo non leta naza awa nameki baproduit ça va produit ya vergeture nazala na mwa vergeture mo esalanga mpo naza mpe na bavergeture te nameki boye elongwe nameki ka na 6 jours nazalaki yana nameki produit bafese mpenza ko nabinga ifo nalala malgré nateka perike malgré nasala suki fo nakota na kopo ale bamonga mo mpe na bandi osalela na bandi otekela mpe bato ok donc eloko ematisa o makasi wana mani première voiture nezali voiture ni mpona monako mpe na délire bavoiture alix première voiture na ngai ezalaka ezala voiture nini première voiture na ngai ezalaka non voiture wana nakosini voiture yango ezali voiture moko ya mokie boye ya bleu Nissan Marche Nissan Marche kombo nango eza Nissan Marche première voiture na ngai ezali mokie kaka Nissan Marche deuxième voiture na ngai ezalaki Suzuki Swift après troisième voiture na ngai narulaki na marque X eyaki parce que marque X ezalaki na ampleur oui naroulé na marque X après naroulé na Riche après naroulé na Juke après naye korouler na après siko non après naroulé na Hyundai après sikoyo naroulé na babenga nini voiture ni siko naroulé non maintenant nabimi na marché te nazoroulé siko na eloko yango nouveau eza kombo na nini range te
non siko non rouler na bossa comme voiture en haut eza voiture moi pesa ya munene bo eza pe panoramique na linga ba panoramique. Ah OK. Ouais oui. Très 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 bien. Bon, likambo ekomeli ndeko na mwasi Maria Tumba na mama na ye. Ebite opporter conseil nini toujours talara lo wa munyo so tala. Omoni papa Mige, merci beaucoup pour la question wana. Batebele pe na réseau bande kozela ngo. Omoni famille eza famille. Famille ba changer ngo te. Et puis maman Vicky azaka maman na biso. Aza vraiment maman na biso. Lelo quel que soit ma bezali azaka maman na biso côté bana, côté na biso bana, côté ba msusu par exemple maman pour maman ba kondana été tout ba africain. Mais azaka maman na biso. Makambu nyonso te soki ndeti na ngina pesa conseil funa na ngona réseau. Jamais pour un respect ya maman Vicky na pesa maman Vicky mbote kota azali maman na ngai ayambanga bien na ndako na lia soso na lia fufu pondu na koki jamais koya na pesa maman Vicky pena na vandi libosa caméra boye na banjolo ba maman Vicky o sali eza mabe Maria wana il faut batu musu basala ngo bazali banda bana famille te ngana za kati ya famille. Très bien. Na za na kati ya famille na kobenga kama ma social dosé na kokepa Maria kutu déjà makambo alinga lubango te alinga pesa ngo penza en plaire te ozomona okepa ma social lobby okepa Maria lobby mais que na ya na réseau penza na vanda nde mutu mususu ko vanda te wana batali banda basala ngo nga za kati ya famille yo za na kati ya famille. Lisolo toujours ka grâce mbisi ya kufeli mama kufite soki eza ya solo est-ce que yo pe okubuma mama nao on suit longtemps na kufite pour na ba intérêt parfois sumba motuka ou changer motuka mama na kufite za na bonne santé za bien mais oyi na ba réseau oyi c'est biso ke mama kufi pour ba pisumbo bon grâce mbisi za bon ti siko yo même nga na master na ye ndenge zo kende na su na confiance te keza ya solo mama kufi bon soki neti eza ya solo yo ko lo baneti nini na art wana ndeko na biso mwasi grâce mbisi sali soki eza ya solo te grâce mbisi mama kufi te mama kufa sala ba jeune na mama te liwa lisusu ata yo moko te mama kufi yo zo confirmer ngo te il faut mama kufa il faut mama kufa te mama kufi po na kondima te grâce mbisi a mukolo grâce mbisi a mukolo aza mwa mukete grâce mbisi mama Rachel mama na Rachel ah soy muke na 37 ans non bien grâce mbisi aza mukolo bi aza 30 combien 37 biso ba biso da ba 60 biso toza ba mikolo donc mambuku ta âge to loba ngote grâce mbisi mama ifa kufa mama kufi donc so akufi tu faut boya bomisa mama il faut te mama kufi po na ndimi te ka kola mukana tongo boye yo moni nga ba tindelenga capture mo be olela banini bimie aleli penza na nini mama kufi mbongo ngo bo pese sa combien ta yo mo po yo bo mama na TV na ndimi te moi sana kufeli akufeli je crois akufeli penza akufeli pa Mige ata yo moko ata yo po ya pa na ngai opesa nga mbongo ifo na lela mama nde grâce à lela mama bongo tete akufeli ça akufeli te wana komi problème na ye surtout soit problème na nzambe mais akufeli po ka réseaux sociaux tozalaka bato mosusu balobi boye tokota ba détail te mais po na nga sur moi maman na bango akufi c'est maman na bango akufi TikTok au côté TikTok na nini et puis de l'autre on a combien d'abonnés TikTok et baxelo nini na vie non ngai na côté TikTok na confinement tokota ka na 2020 oui abandi TikTok na confinement et baxelo nini na nga TikTok e baxela nga famille ndeti Maria Tumba leki na ngai bokutani na TikTok tokute na TikTok OK tokute na TikTok azalaki moki ya koli OK tokute na TikTok leki na ngai penza donc nazwa déjà mutu loko aye na TikTok nazwa famille na TikTok nazwa famille penza na TikTok nga na minute chose na TikTok basali nga cagnotte naza problème na biso pani que mona nde cagnotte etonde pa Mige OK naza pe na famille on abetela atolo na TikTok eza bien salela on kana ndenga bien omona mamba bien biso lelo visibilité toza na ngona nde to profiter tozo teka eza pour na TikTok
parce que mutu po mbongo ne longwa pa na yo sombelo periki moi à 600. Hey, mutu alongwa na ndako na sombo periki à 600 po yoza spécial. Ba maison ebele na Kisasa batu nyonso baoteka ba periki. Mais mutu atiki côté mosusu ayo sombelo ya 600. Ayo sombelo pe ya 200, ayo sombelo pe ya 100. Asa epe souki $25 pose. C'est grâce à TikTok. Il y a réseaux sociaux, il y a TikTok. Mais combien de combien d'abonnés à peu près? Nga babanisanga 3 comptes na TikTok. Mais le naza musika mais siko na landa ba 500. Ah ba 500. Ah ba 500. Ba djebele. On a ba 400 non qui ba 500. Ba djebele. Bon, na parcours no toki makama belé hein. To retenir nini pour na bato la biso na première partie émission na biso et surtout ningo expliquer biso ningo outil na place au commis de l'eau. Conseil nini kopesa na ba fio bato la biso pour la première partie émission na biso. Ngai premièrement na biso mo baluka kambongo. Après nyonso et après. Parce que na otinda bon nini na ba ke kotanga. Eroyo. Mutu so fa na classe be téléphone ba de bande ko sonner. Kotanga to ya osaba formation ka awa. Na Afrique kuna matembele teka, pondu teka, zala penda na mouvement parce que moi si okoki kozanga mbongo na trousté ya yo moko. Soki te papa mige ekokoma na obengwa na dérangement. Il faut yo moko problème ye obandi na komisunga yo moko après nga Niclette no ya après pa mige ya après batu msuba ya mais batu ba komba mona kake na début solution no bande no yo moko. Très bien. Voilà, le temps tout la deuxième partie, on a remixé le vénérable grand maître Choisi Matata. Liboso na Nzambe, na semane mon pépé, l'homme fort, très très fort, spirituellement, physiquement, financièrement. Mon tuyambongo, le vénérable Choisi Matata, topesi mbote belé. Personne na biso, na pesi mbote na chancel Mbemba de midi, Silas Kantompa, international congolais, Meshak Elia, Edoka en Angleterre, topesi binombote Junior Malaïsa, les mystérieux. Il y a Papi Matalata, la Matos, Miroir d'Angola, d'Acosta, Patron. Il a dit, il a fait Jean-Claude Mabanzo, Terry Loubadika, les cavaliers solitaires dans les États-Unis. Maman Philbertine Samba, moi aussi à Docteur Samba. Et puis, tu peux si Mbotena Charlie Mito, Escalier Souka, Niveau Souka, moi c'est un bon la patronne. Tu peux si Fabrice Massamba, arrête de monter English, fa d'appel à Banglé Mbote. Tu peux si Guy Baïna, colonisateur de la SAP, monter ma c'est lui Baïna Mbote. Roi Bilamba, Grand Calais Amboka, merci. Kéline Tsumbu, OGEPS de Paris. Elbito Coiffure dans Saint-Denis. Junior est là, la plafond, chef d'entreprise, patron. Tu peux si Mbote. Jackson Lumingo, na salon Elbito. Voilà, bateau qu'on remixé. Nous voyons un fauteuil jaune, nous voyons la biso na Kin. Oui, il faut na bungama. En Canada. Oh, maybe c'est na zongi no yel subwit. Ah ouais. Oui, puis na bakabelo, babilo tout. Te voyage penda voyage na check un voyage à Papa Loulou. Ah, voyage à Papa Loulou, spécialement Papa Loulou. Voyage spécialement Papa Loulou na lamba to lia. OK. Bana to bima. OK. Na pe manan pi atayo mo. Porto keka pour dire fesse disponible te ventre plat. Ah te, ouais qui voyage spécialement famille kaka. Ma belle-sœur na ngala na skende donc voilà. Oui, naza batupe na ko pesa mambote. Toza na patron na biso Kevin Issa de Dubaï. Kevin Issa de Dubaï, motema ya Maya Tumba. Na pesi Deborah Ponda, na pesi Deborah Ngongo Mama Ji, Paris t'appartient. Na pesi en tout cas bato bazé belé hein. Na pesi ba Queen, camarade nanga, na pesi ba Fatibo Meme. Ba vira toze biso toza belé hein tout c'est les kambu to ya penze donc toze belé na pesi ba camarade nanga nyonso mbote na bato na tangi kombote na linga bino na pesi nani camarade nanga sina bosani kombo na Lille et ko sa mabe camarade nanga Courtenay Courtenay Lille t'appartient na pesi Courtenay mbote na pesi bato nyonso ba faux compte nyonso TikTok na pesi ba mbote. Ah, bah ça l'appelle des fois promotion. Bango Peric Bacharate. Ah. Ndena zabwe. Oh Peric na oteka bachenga. Oko changa te. Oh saki obo eza oteka bachanga. Bo changa te. Ba polémique ba bango bacha bongo siko biso bito linga bongo ka bongo. Na pesi ba faux compte nyonso ya TikTok mbote. Na linga bino mingi na pesi pe libota na nga ya TikTok.
oza na 10 000 abonnés, oza na 500, oza na des abonnés. Na pesi bino mbote libota nyonso ya TikTok nyonso. Très bien. Si tu peux Maison Awatoza chez Maman Nicole Malonga. Yaka eza na poto nayebi te yaka tokiti na metro chateau tia bakayau awa ozomona okimbondo olalala Paris jela na oyeba asaka omoni ndazabo asaka so bina lula metro bisa talinga koleba nini tanga awa toza awa nini awa toza awa yaka sikoni na place tokoti aza mwana mboka Maman Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga awa toza, c'est-à-dire awa toza na magasin awa toza oboyoka partout dans le monde. Nicole Malonga awa toza, maman awa toza devant vous. Toza na Château Rouge sur la rue Custine numéro 3. Awa naza na produit spécial, ba produit oyo elongolaka attache. Tozolobela makambo matampo ba mama ba bébé belé, ba mama bazotambolaka na ba poudre na ba fond de teint. Nicole Malonga awa toza, awa na Château Rouge na yepo na kolongola matampo ba mama, banduka ba mama oyo baza na besoin osala taille pona kokitisa mabumu. Ba mama oyo baza na besoin ya kosala ma forme kalinga azala na tolo munene, alingi azala na sima munene, ba hanche munene, mipende munene. Maman Nicole Malonga awa toza ndeka boyebi depuis 2007 na teka ba produit ya ko grossir ba fait sein mollet hanche. Voilà oyo evimbisa awa olefimba non yozomona te oyo loka moto eloko evanisaka mabala eza mpona mibali ça grandit dimasio olingi soko moni ekoki kosuki wana sino ekopasuka nakotela nakobonisa ezotraite telema vraiment nga mona aza victime na meki yango oyo bazobenga na Lesi yeyo azobongisa loposo produit toteka yango légalement na magasin ezosalama na laboratoire mondele awa na poto tozoteka yango légalement. Je pense que omoni ndenge eza na barayon eza eloko moko ezosalama naturellement, ezali baproduit authentique salama naturellement sans aucun produit néfaste. Voilà. Nango Nicole Malonga akosa bino te ye moto abanda makambo yango tala awa toza oya te nango Nicole Malonga. ON Multiservice, organisation Ngozulu, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés, contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableau de peinture, portrait, création de logotypes personnalisés, service sérigraphie et autres. Un seul contact. Les 07 58 58 10 72. Le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art. Avec l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro. osalaka moke liboso ya totosola pape mosueur eza po mosueur olela oza deuxième partie émission na biso Maniclette osimba kisi bando botama te non nasimba kisi te nzambe ota biso likolo oui kisi non nasimba te naza chanceur na façon moko okoka te se na mélange na kisi boyiba makolo ah bon na bene kuno mona banganga te na bene te bene nakoma kuba nayebi ko makambo wana te nasombaka bilo na zombi donc masolo tout oyoka ya kisi mpona yo ezaka lokuta po boliaka nie tout ça bakreela bino kaka masolo na Dubai mpe kuna okuta ya makambo wana te nayebi so pa mige chance oyo naza nango se na meki ka boyibanga makolo nga moko naza so moko ka te ata na mamba mbongo koya te so opesi na minute oyo okopesa naka $100 oyesinga na yo ozongo samedi okokuta mpe komi 800
obanda mbango komeka te naza na chance makasi. Maniclet, Oui. okenda kosala nini na clip ya Fabregas? Ozalaka danseuse? Pamige fauteuil maman. Na clip ya Fabregas musicien na biso ya mboka aza star monene tovandi awa bando otanga kombo ne boye okotie miniature amesala nango déjà. Fabregas maestro napesi mpe mbote ngai nazalaki na lemba nazalaki déjà mpe na salon na nga vie na nga parfait abengi nga aza grand frère ya Fabregas kaka parfait Fabregas ayebi ye ayebisi nga bitoke na biso kaka kotala clip mo ezosalama na Victoire tokei kotala clip après vie na nga naye koyebisa nga lobi balobi okota na clip nani alobi nani akoloba balobi ka okota na clip nga bingo mako okota na clip te na osala na clip te na okota na clip par rapport à din par rapport ka ya taille donc bazwanga na clip wana pona ka omoni sera na bando ba ya mado ezaki na oka pona taille et puis après clip wana na mona na mapelo comme be komelanga te na sala na clip na nga bana na sala clip na nini na elo ya mado na terrasse wana si lelo non nazonga te ke na kenda ta rep pa Fabregas na banda kolanda bien na kende sima boye so tuni pe Fabregas boye mba msusu ayebinga te na boye mba msusu ayebinga te. Bon. Na milieu ya ba chroniqueuse to ya ba youtuber. Camarade nezala na. Obokola na ye, botanga na ye, boliane parce que ba tebele ba yebi yobi ba baka to yebi Niclet wana bien. To zala na ye, muta génération na biso to sakana na ye. Yebisa biso wana fauteuil jaune. Na ba chroniqueuse ya Congo, o bana poto na ba bana na Congo. Nani oyo boye bani très bien ayebi yobi. Na yebi so mutu to yebani bien. Ye moko kamwa ye moko kamwa pona tosola makambo te na réseau to beta na bakara Jael Show. OK. Jael Show ayebi ngai parce que na bande ko futela na lemba lupangu na ofutela après lupangu wa ba Jael Show aucha Fred Sil aye ti azoke kobina pa tani. Donc, Jael Show ayebinga. Ce qui mutu na minute oyo, alobia finga nga ta na passé. Abando mona nga nde na bimaka na ndaku mpango mobe na ofutela. Mutakoki olobata eza Jael Show. Jael Show ayebinga. Ayebinga pona zaki na mwana nga pe ya mukie Brenda. Bébé na nga Brenda lelo akokisa 14 ans. Jael Show ayebinga. Ayebinga Jael Show. Très bien. Parce que bato nyonso balobaka bayebi yo bakosela kwa bamamba journaliste balobaka bayebi yo ezala donc bacréera mpona yo bien ezala nini koyeba mutu ntango nalobi Jael Show ayebinga na wangani te nalobi est ce que Jael Show na ndako ne kota vandi ayebi ke nga na obi na yebi ye ayebi te ntango nalobi Jael Show ayebinga mutu oyo okoyeba mutu mosusu tokutana vite fait mosusu nde dans plateau na awa mutu mosusu mpe ayaki awa tokutani boye boni yo ko présenter ngai pe mba msusu camarade na nga Niclet boy mais après wana to monana te to monani pour une occasion mo besengi biso to kutana pa migi mais après pa migi to monana lisute to liate to tambola te to vanda ensemble te donc to za biso na relation te to kande to monana ka boy pa na yo wana vite fait voilà vite fait. Vrai ou faux, bon, en termes en général, vrai ou faux, les TikTokers est belé na Congo, baza 3e, 4e bureau, ba ministre et ba député. Ba TikTokers. Ba TikTokers. Baza ba 2e femme. Ba 2e femme, ba ministre, ba député, même ba 3e femme. Ah, nanjimite. Mingi. Nanjimite. Ah, oyo ka ngo pete. Nanjimite. Modèle ba TikTokers wa lukambo. OK. Yo saka na génération oyo na ba leki ta biso, na biso ba yaya. Et puis so te biso so soin. Biso en tout cas TikTok na ko isa ku bendele te. Biso nyo so. O mona biso te.
omona biso te tozala te sikoyo bazobunda baza na bacontrat bana ana komeka te omona motu moko aza mwa 3 contrat motu moko aza mwa 5 contrat bato mosusu bazokeba Chine bato mosusu bazokeba Dubai donc moto apema aza te na TikTok mais ke bazala oyo ba deuxième femme nabonanga bana na babunda vi na bango bien baleki nanga bayaya bacamarade nanga oyo ya génération nanga biso nyonso tobunda vi na biso bien ba deuxième femme baza te baza na mibali na bango balingi nde koaffiche te balingi te parce que TikTok okobaye mobali no bakokomisa mutu yo mona mutu wana te bakokomisa mukuse yo mona mukuse wana te bakokomisa mulai yaza donc c'est compliqué yango bato mosusu bakokaka harcèlement te babomba na bango biso sikoyo tobimisa mais baza na barelation na bango oyo mpenza eza confirmé baza barelation soki tiktokese mo boye aza abima na mobala moto babombe te bokoaffiche ye te yosaka na bafia na baza na bandako ata batelefone na mobali ne bapiblie yo Maniclete oza gaulois to warrior ngana na mondo teke abo tuninga spiritas te tubayino na wana ifo tunanga nyonso tubayino oza gaulois to oza warrior wana oke mabe toza na batebele oza gaulois to oza warrior spiritas villageois batamundi boya banani bamundi buzien bateya ige baza banani igera banani ana imosani oza fanatique ya musique ya nani na Congo? Nga naza fanatique ya bonne musique. Très bien. Il y a bonne musique. En tout cas, c'est non yo ka musique moi eza bien et ça langa bacha. Mais nakolo bate batu bazongisa déjà. Ah ouais. Batu bazongisa parce que batu bayebi musique oyo pena na kotaka na profondeur. Parce que nga na réseaux sociaux. Nakope sa position eza bien mais naza na ba clients on a sangisaka. Naza ba warrior, naza na ba gaulois, naza na ba spiritas, naza na ba villageoise, naza na ba tunyonso. Naza ba kofifi, ba bonga ba kofifi donc voilà. Voilà. Sangisa bango nyonso. Dernière question na biso pour la deuxième partie émission. Oza eloko nini o lelo ko bisa biso regretaka et puis au conseil na ba fille basala moté na vina. O lelo so vandi au salaire oui et comment déjà mais au conseil na ba fille na comment na ba moté basala te na vina bango. Nini o regretaka na vina au sala. Eza comme erreur. Ngai o na regretaka o na linga te ba fi basala mais après komaka après komaka dans le bon até nzambe totuni yango awa dans le bon até pas migué après ba retomber ya bi otikala ouais ba retomber ba katanga ba chi mais ba okataka émission de ndeza ba okataka na boy. Mais so boy obi que os influenceuses os influer ba fie belé ba luka mbongo o tsotinga ba luka mbongo os influer ba fie belé ba tela mibali te ba tela ba parenté na biso ko ba félicitation dès le début parce que vous êtes courageuse de l'eau comme influenceuse donc ba pasi na yo ba silo komela nango film so otala biso ana kin to na poto ba erreur on a salaté ngana yebisa bandeko na baza ndako soko raté passé au raté début ya nakolo ba ondeni so raté opportunité mo ezaki ya mibale ya liboso il faut atteindre ya mibale nangina lo ba par rapport à relation par rapport à relation donc yo pe fo ebisa papa lulu ke to vanda OK yo pe fo solana yo ebisa photo vanda ponga moda na vandi mais moi si ta mobali na vandi sara libana yo za mama oyebi ke bino na biso so ozo changa à l'aise so ozo respecter mais surtout respect biso c'est na respect posséder okomi ba na église makamso ekoma ba réclamation ya famille temene avec nzambe nyonso elonga oyebi na la église nini okomi ma mobali neti bima par exemple biso tobotami na bima tokoli na bima amen ngapi na botami na bima na koli na bima bima so la nani si mobali séance ba prière même kindo kilongwaka yo koli na bima yebi
Donc, eloko nyonso na mokilo moto akochanger akozala moyiba akotika koyiba akozala mbuma akotika mais soki olingi ka ye ozalaka ne parce que biso bino mpe basi des fois kosalaka baerreur otiki tromperie moki olinga moto atrompaka plus que moto otikaki okabwana moto aboti no mwana to bana po atrompe yo mais okozwa moto bana trompe ovino mobimba donc en fait oyo oza na ye wana loko ozwi singa kasi kanga singa makasi. Donc, il faut pas ce qu'on raté, il y a les bossos, on raté à mi-balé, on raté à mi-sato, on raté à ni-indonité. On a conseillé à battre, il faut stabilité zala. On a la vie de couple. On a la vie de couple. Et on a tant de balles dans la RAE qui n'a vu, dans la CSA qui va jeter. Mbala mo ka jouer responsabilité. Pour sentir que naza coup a wana ko bouger. Na linga vie de couple, na linga te na za wana na linga honte. Différence na bino ba tiktokeuse na ba chroniqueuse des araignées. Différence na bino les amis ba tiktokeuse na ba chroniqueuse les amis. Omoni kala biso siko nde to la TikTok bato musu bazo gagner vie na contrat. La plupart ba jeunes filles na biso pena ba na TikTok ba gagner vie na contrat. Contrat kaka aki a signé a Zumbongo ba pese musala boye mais kala bino yo posa youtuber na youtuber journaliste na youtuber c'est mieux mais misusu ya ba youtuber ba tunyo sauté ba mona ba gagner vie kaka il faut finga donc ezaki le quoi à la mode mais lelo na mona ba finga na bon du sauté kala ezaki il faut ka monta finga poto kaki tuando yo kake ba koti sambongo momboye kaleza ki bon mais na éviter c'est siko YouTube on ba et ça les changer na éviter. Karine Mokonzi a un modèle pas non Karine Mokonzi la baronne. Karine Mokonzi eh o tu na makanga kamba Karine Mokonzi atuka nga ça va o tu na makamne po nini c'est la puissance d'un modèle. Parce que atuka nga vandi babio na tongise mbali na libaya na boy kutuna makamete ayaka te wala za noka ayaka bino ozo en considération ozo en considération mais pas migenobi na sa mobali na sa na réseaux sociaux te ngam na sa na réseaux sociaux avandi baba atuka yo tongise mbali libaya yo kana répéter mambalo bakaya ambamsu na yo bakanisa na yo kate yo nikati yo ozo saba produit ba face mobile a temiana yo mobile tongisi libaya do no ko makambo ana te bo baza bavandi mais on dirait MSO ya lobango te bon après ndinga na ebeli ils aura vraiment affronté misaka non ils aura non vraiment affronté Karine elle a très gentille yo niklet yo ba face na minene no le pesa ngo se ba nani se bana yo pesa ngo on dirait mon mobile nanga pamba on dirait mobile nanga zo mérité ba fesse nanga te donc moi lo kwa ça la biso moi passe to za biso te joue beaucoup tana bo ya manabo c'est la famille en fait bon même délire yo ça business il y a critique mobile nanga te arbongisa critique mobile na biso bola tu si na lobi bola tu si mi bali mabaya nalingi na te kotuna nanga te pona na lembi na ngai na bona to retenir ni na passage non en tout cas dernier message les amis dernier message na ngai za na Paris OK naza na ba jour mukie donc nangi pe na préciser pour na ba cliente nanga ba otalanga bazo banga madame Niketo ketika na Paris non naza ka na ba jour on tambo ane mat mobali nanga zema yo yevite dana sa kolenga kabwe eloko ekanga mina nzoto donc Paris oyo ezaki na kuto posa nanga penza te ponga na mesa nanga kubunda bunda kina ba Lubumbashi nanga banini Paris oyo eta pona papa Lulu yo mona ya tani eloko oteka te OK o eza pe na bato baloba na réseau oromona kutu mobali yango kota vandaka te boko suka ka kuna ye kaka ayeka akazongi mais mobali na ngai naza mobali un homme avec âge asali makambo nyonso kitoko na business baby solo na business na Air France ouais billet kuno ya ba combien papa kobeta sikoyo na yebi te ba ediki ba 6000 on dirait na business class class ba voisin za ba nani
Baboisa business oye banane. Mundele. Mindele kaka. Mundele. Nalala pembe na Mundele. Matisse libiso eloko mobe. Ba chef ba entreprise. Nalobi business. Na Mindele. Ah ouais. Inventaire te pour bato musuba yebite ke na business. Et on va quoi na salle inventaire. Inventaire, vous influencez. Vous influencez. Te na binde to so with inventaire. Te inventaire normal, but faut pas informer. Faut mabolo bina. Nga ku na bojo na ya ko business kaka. C'est yo faut mabolo bina. Te normal. Non. Na bien, ba mi se ko to so na business off se filmer na business. Na business voisin nga ezaki Mundele. Batiaki nga na hôtesse moko ya olandelanga mpona ya na matin na avion na ndosamo bacaprice lokwa na okosola lokwa na oka bien te madame tu te sens pas bien madame ya quoi baoyelanga bachampagne banini nazali naye bien en tout cas papa Loulou mon papa Loulou eza te mobeta tu kude nalingi na te esika na nga. Voilà, merci beaucoup. Na confiance au salaire biso. Il y a les canaux fauteuil jaune et puis tout mais qu'on découvre Oyoza. Que découvrir Béli na kate émission, on a découvert que au sein de la Nabima, la sœur dans l'église. Na mon ama pasteur. Amen. Na découvrir sous va na Massina Peto Congo. Na découvrir ningo zombo réussir na vie festation. Merci beaucoup na confiance au salaire. Merci na papa Loulou, merci na Badikoto Batali biso Kevin Issa depuis Dubaï, depuis Congo. Honorable futur ministre, l'homme sage, Balamaya Tumba. Donc, la piste du coup, on a vu son mot, Bissonabino, tout côté de Balasima, sur les Amazon, restez connectés, restez prochés, on est ensemble. Merci. Le soleil brille sur Kinshasa, les rues dansent au rythme des pas. Un journaliste avec une plume d'acier raconte la vérité sans se lasser. Il parle avec courage et cœur, présente les faits sans peur. Mickey Mouse, toujours là pour éclairer chaque débat. Solo, la vérité chantant fort, toute la foule suit son essor. La vérité